point il y a Kakol. Ouais, c'est bon. Ouais, toi non le papona Kakol ouais. Yo kutana makamwana de shuka mutu katani. Yo kutana na makamwana de. Nga mutu apirate nga. Mutu abengio na faux compte à Kakol. Jamais. To kana na experience abienga eleka na ndenge ni expliquer biso na ndenge mutu wana abengio na compte faux. Naki boye. O petit nani balonga. Ayebisanga ke piroji Kakol abengie ayebisiye atindele chanson yo autaki yemba mikolo. Okay. Ya obi autindela ye te balonga ayebisi Kakol. Si naya Kakol est vrai, Kakol est faux. Oh ya pirate ndazolo ausona. Ya faux, ya faux. Kakol a pirate osenga balonga nzembo. Ase ausenga balonga nzembo na ye oyo autubiyemba. Sikolo balonga obi te sigo oko approchinga ngala concentre pembeni na yo. Abi petit tika bongo yo yakasala test na maison même. On comprend le bidou alobela yi balonga. Balonga wana malembe ngonga ngeko kinante. Sima atindeli numéro wana zako swana na sa. Atindeli numéro wana. Dena bengi balonga obio na auto swana Kakol azako lobelanga boye tuna moni za kwa linga dribbling ngapo na tindeli nzembo na esibate. Nde balonga ayisinga ya solo abi numéro ni na benga kiyo na kati. Ya ebisinga ke numéro ya bengi na kati eza numéro sona abi numéro naza nango eza numéro kaka abi ya bengi na numéro mo boye. Abi tindanga na numéro na tala mo bien ekozala yete atindelinga numéro wana. Achari yango pana. J'ai une question d'abord, j'ai une question. Comment ça se fait que ma copie pirater? Non, par rapport à ma camouflage. Ok. Ngana meki ko benga ni maona na pesi doka azongi selinga simana ngwa benginga na lali na lamuki na moni miss call no bi maso benginga tika na benga dena bengi na na za oluka o liberinga mafola po president za ayena nute de la forêt za wate moni na lingika mwa na o liberinga mafola po pedinga abi okay zela ponga ta izate ya utina mbongo ti zela na benga master na biso mususu o ya faciliter nga kotindela on comprend na bengi Alex ko benga Alex ayoki ka voana ye abi o wana Kakol te histoire ezalaki wana aloba ili suti avant de kine ba escroc bengi ko Kakol ya bien alobi numéro za boza bobo o wana zaki domestique na pare alingaki a violer mwana na ya ya Kakol ya azaki domestique na ya ndako akena azaki professeur ya bana ya anglais azaki domestique et professeur ya anglais ya ya c'est un problème non question nga ezaki boye par rapport makambo aussi ko question nga ezaki ye nani Chelsea avant na Kinshasa oui ou non? Oui. Ayebi Kakol oui ou non? Oui. Ayebi. Ce qui likambo ya bongo esalami. Pour nini kolanda Kakol en vrai à personne te. Ono ba Kakol bakoki même comme ça la vidéo. Bango mibale ensemble. Bo ba Kakol ye oyo, tu vois? Bon Alex batu oya mitema mabe batu balingi ba pirater. Franchement makambo na yebita, je sais pas. Comment bakoki ko pirater yo oza mutu à côté même. Biso ba Kakol to mona bango na musika. To mona ba Kakol mais to yebi Kakol. Nga na sola na Kakol ba vidéo na sola na linda mwasi na ye na je connais. Na voix Kakol na yebi nzaneti ba Sankara ba ninja ba igwe tu vois. To yebi bango. Sko
Moto abongo siko au pirater neni. Et on va pour la première fois na yo mambo. J'attends toujours que bato oh ba pirater nga oh boy et comment e bana neni nan. Azana Facebook na ye, azana Facebook ya Kakol, azape na Facebook enda banda histoire wana. Nde atindi siko numéro pa Balonga. Nde numéro ya tindela ke o Balonga pesa. Na Balonga pe ya côté mususu abeti mabe. Tango olobi ngana mwana wenge ya solo. Soki oza mwana wenge ya solo, il faut yeba ndenge ya kobundela mouvement na yo. Na mwana petit ntone, kolobaka petit ntone ya foyeba peut-être nga boy ata naza na ponga ndenge nini na elamuki vo Kakol nango bosa nango jamais vo wera nango bosa nango jamais ata na ponga ngo ya kuita masanga jamais na bosa na vo wera jamais de ma vie nani ni kute kubanda ata ndo to jamais ata ndo to jamais wana ndio koti awera America muso koti kaima Stallone balosa téléphone au bout et pour ma mobile. Ouais, ça c'est bien. Ok. Stallone. Ouais, kitoko. Ouais, omoni. Omona eta aza wapi? Il faut pesa bakombote coach, il faut poser. Alors, pesa mbote toka. Stallone pesa mbote toka, ozoka de. Omoni capture ya Facebook ya zana ya Kakol. Donc Facebook ya lukuté ya Kakol ya ngwana zoli. Donc bien à gardant bon na loba, bien à gardant bon. Ça la capture comme ça. Non, c'est bon, il y a pas de problème. Mutu nyonso oyo amoni Facebook oyoyo ya lukuta oyoyo. Iza Kakol te. Bongisa bien bongisa. Mutu nyonso amoni Facebook oyo ya lukuta oyoyo iza Kakol te. Kakol ya vrai. Aza na Facebook oyo te eza ba photo basangisi Linda na Kakol po ba pirater balia ba bala donc vous comprenez donc eza Kakol te bali basaka na esprit ya bana ba diaspora basenga balar na kombo ya ba artiste quoi voilà et puis chose grave ezalaki nini tango bien abengi ngai po ebisanga ke no to sola na Kakol. Tant bien à bien après ça qui sur la Kakol pour na mambwana to suruli tu vas tanga na bani ko c'est pas pour mettre mais tant que ya bien ngai au moins soki mutu oza déjà que enregistré numéro wana égotique la kaka vous comprenez ekozala soki ata otiango na conférence numéro mu de obima na moni mbala moko numéro ya Kakol ebimi lokwa ngana za numéro ya Kakol mais ebimi numéro ya Kakol c'est tant que bimi numéro Kakol te na yebisi bien mais comment numéro Kakol ngo ebimi inconnu boy na zo yeba ete vous comprenez habité oza deuxième numéro ya Kakol non na yebisi problème ezate Kakol kasi loba tinga pe na lobi moto loba na no se bono na ko tango lobi kaka boy Sopi Sopi na yebisi mo benga te benga azana chance atombaka epanga te aza soki atombaka epa na ngai nangaki nademaka ye na ndenge ya bie moko na kati telefone azoyoka yo ok Stallone ozoka biso t'as bien fait donc c'est bon voilà quoi ezalaki sikoyo na bongo ntango namonaki biso tomoni ete tomoni ozomona ete ok bon de toute façon mopanzi aza parce que lokwa toza na cadran de 4 soko zwi telefone na yo otie boye olekisi page mwa moke anu kwa falon omona ete na mopanzi kwa ngane mna omona nazo host omoni ye namoni kaka ngai yo namoni beyenga namoni pe parce que aza 5e na cadran donc il faut olekisa page soko osili boye olekisi page na yo boye ok namoni esiko na balinete il faut loba oza baba te baba azalaka te sondire micro ya na problème Stallone micro eza na problème Stallone nani bongisa micro tala micro et regarde na gauche na yo wana esika wana tu pèses comme ça là mute ou bien soki olongo nango c'est à toi
tala kutu alongwe na moni ete tikeli ekeko. Nani mo pepe. Ekeko. Ekeko. Ok, donc voilà. Donc c'est ça. Ezalaki bongo. Salon alongwe na ligne. Ouais, c'est parce que azo kota na micro te sinon azala baba et osala bien te pona. Nino. Donc voilà, tant à lobby on a bien quoi ça ya faux quoi. Donc c'est ça. On peut savoir quelques minutes s'il vous plaît. Hein? C'est bon alors. Puis Roger. Non, je suis toujours réveillé, mon papa. À l'écoute. Donc, nga tango expliquer nga makamona mamonga na kamo ifo. Tango bisanga ke obi nga ibisu na PC numéro faux, c'est qu'il faut contrôler un flou kakolo sur la nerf faux. Ah. Kakolo sur la nerf faux. Et c'est nga la robo kakolo. Muto na bandina écoute donc azano nenga zawana te. Azano ya Dimitri. Azano Dimitri. Tu vois, là il bosse à la cacole. Attends, ndoto, attends, kuita pongi donc jamais. Donc jamais, ils à la voix. Ils à la donc, attends, kuta on sali nengi donc jamais kuta. Ouais, c'est ça. On a cacole la solaraï. Attends, premier jour na kuta na samin poli. Dans la kena kuta na bango. Premier jour na kuta na bengele cacole appelle vidéo. La solaraï. Ouais. Donc on a solaraï donc on a solaraï linda donc la mère de mère. Na l'éléphant tout. Voilà. Si quoi tu as en route vers Zénith, aux la deuxième partie. Pour la journée la deuxième partie dans le baquet. Quand on a la mobilisation, il y a bateau ba okene. Imaginez-vous que ceux qui bateau aux États-Unis, ba pichumbongo, bango tout, basali ke basalié na idée. Donc azanga te. Olobi? Pichumbongo azanga te pour directement na makambo ya kangu golf a organiser makambo match. Azala pe kunati. Azala kuna. Ouais, pichumbongo azanga te mais est-ce que pour mes années omoni le weransoni parce que pichumbongo azana kata le weransoni. Adabi. Pichumbongo azana kata le weransoni, yaza président le weransoni kino. OK. Si la boche kizenga, pardon. Tuga na no ba pichumbongo aza président le weransoni n'est-ce pas? Oui, aza président le weransoni. Mais on a ngolobake. Soki toko sali. Il fallait que tu cotises tu peux okoko se payer non? Cotiser nan. Voilà. Il fallait payer Azala, non? Bah, assistant à la makambo. Naza numéro ya pichumbongo te, mais yo faut benga pichum. Benga yata na pembe na musiko quoi, o expliquer. Antana biso to la pona beta so benga pichumbongo. Est-ce que ba intervention to sala o a soki andimi okotisie kaka na adimi. Natindi la link. Ouais, tindi la link, tindi pichumbongo link. Oui, c'est link quoi ya se, tindi link ya siko ya liboso te hein. Oh yo tu côté la siko. Oh yo tindelinga ya d'accord. Ya mi balé. OK. Link. OK. D'accord. Donner na ndoloba délégation na. Bon nani, bon dada muzinga ipa no le la côté. Dada muzinga lobi a utu la mukasiko le temps à prendre soin ya bana. Le temps prendre soin ya bana. Muni bana bazaka na bana ye moko donc. Siko bobenga pesa mi po ibola senenga osala. Awa ezali kamu ya kotinda link ezali kamu ya kolakisa te na minute oyo tozosala nini oyo so tobi wana kolakisa moto ndenge akosala sami mpo mokwana tosola première semaine akoti te azokokota te deuxième semaine akoti te akokota te ye ne fala expliquer biso ke yaya nazokokota te asala ndenge ye nini tozoloba yango oyo likamu ya internet oyo soko yebi nga osala te tuna bato balakisa ona osala ndenge nini kosala bakiteti te kinkote kobuleke yo ozala prêtre obana koluka ozwa ngo okozwa ngo te sozo comprendre te nini osala pokota quoi voilà. Oh kikinote quoi pour ça la pela que donc mut na yebite kikinote neti lobby Alex Alexandre Zel asala ngo te Alexandre Zel alors na yebite donc faut na yebite papa donc ça la te que pour toi na États-Unis biso mbalé nasala kiminene non na yebi yango te laksangai au laksanga na pas félicité donc voilà
Non, parce que sur les transferts les plus faciles, il y a 100, donc, donc ça coûte rien quoi. Ça coûte rien tant que c'est la zèle. Ah oui. La soir, tu continues parce que tu vas bien. Que ça va te lever en haut, au donc. Non, voyons au quotidien, au monde, yango parce que ngai ezo la. Nanga tinda link na téléphone mususu commis d'échanger. Ma ouais. Alex Sentiment.